Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà. Bonjour. Bonjour Balandignon Soya BBC, Mpoï TV, bonjour, bonsoir, Djamboye, Numbote Nabino, et si que Bino partout dans le monde. Je crois la grande famille vous allez bien. Toujours que la grâce de notre Dieu nous suffit. Nzambinanga Monabino, Nzambinanga Apambola Bino. Kota aimer partager, pourquoi pas s'abonner. Ce que Zambala Liboso, ndeko mwasi ndeko mobali, yaya to papa, yaya to leki, mama to papa. Please, naza ko invité yo, zala à l'aise pour les cater, s'abonner et ça toujours biso bien. Voilà. Titre na biso bomoni, photo ya miniature na biso pe bomoni. Famille Libota, shalom, focus toujours. Les lotos banda film na biso ya sika. Voilà. Focus toujours, la Chine on est ensemble. Le Péchalov toujours. Voilà bande kokota aimer partager. Nini li susu nzambe na ngai. Na bayi ke non. Plus nos artistes barobima, c'est plus pe matière evanobima. Je crois titre bomoni, photo et miniature bomoni. Bino so boyebi histoire au yezo les sur les réseaux sociaux. Il y a ndeko na biso soi-disant peut-être nani journaliste, aza journaliste à la makamba politique ngana yebi na nani wana na casquette wana et na yeba période ya banani ya Fachi ndi na yebaka epinza parce qu'elle était vraiment avec combattante moko makasi. Mais à notre grande surprise tout le monde a continué bien, a continué nini yaba comédien. Alors tout le monde qui après sortie médiatique naé lorsque Aouta qui est pas Labrine on a peut-être un rapport au Labrine a payé ça qui est et ça les que wande non ça moi briefing pour to kota na lisolo na biso. C'est juste après kokende komona Labrine ndenge a lobaki komona Labrine après nde aiko sala message ya kolobaki non 2 minutes et bandaki kitaki tout ce que ba propos tout atenaki sur 2 minutes soi-disant akomata avion na njilité atangina kombo ya mutu oyo azokisa ye pona kuya. On avait vu c'était hier tout monde qui président Mimi 2 minutes abimaki pona koya pe corrélater ya kolobaki non ayebiete et puis la dame ou encore ndeko mwasi journaliste asungi 2 minutes kaka ya kolobaki non akozala témoin na ye parce que yende abimisi kombo ya mutu oyo alinga koboma ye. Je crois na ça il a bino analyse. Alors aujourd'hui tout le monde y peut sous 2 minutes abima qui sur les réseaux sociaux bon bayamba qui est na chaîne mususu na plateau mususu kandenge zalaka pour nanga kout na préféré ta artiste comédien bo ça na bino ba analyse les problèmes na oye baté pourquoi ba so ba analyse ba émission té hein. Parlez plus de vous-même, parlez plus il y a ba œuvre na bino ya musa na bino ça bien. Le nani collègue Nabino Djani il est déjà parti et s'il il faut tourner la page. Et ça est bien te bobi maboya ko pesa bato ba programme ya tant que artiste bozo préparer nini et tout bozo envisager nini Djani akufi nini bobendi na minicho ya ko sala bomo na babilo kwana lorsque bozo bima kaka likambo moko to mona ki bino na Djani mbongo boyeza ki 10 c'est trop donc ezo ça les loko mon côté na combien donc et combien on dirait makelele moro boye sur les réseaux sociaux. Quand même bozo na ba makamususu ya ko sala te ou comment sûrement vous avez d'autres chats fouettés. Artiste lorsque vous avez la sortie médiatique koto apo aleka koto devo saleka koto siatula koto 2 minutes koto la duchesse koto et sa propreté boye bakeno vous êtes des artistes ti Djani Azaki vivant wow. Il était insulté sur les réseaux sociaux Azaki ridiculisé sur les réseaux sociaux akufi memement siko ya sikezate. Lorsque bato ba finga ki bino miyibi ba fingi bino eloko nyonso boluni bino boyebola kisi déjà bato ke non boyiba ki mbongo te bo kundi déjà ndeko na bino bo remettre famille na ye mbongo alors tourner page parce que boyebi ke non
monde à l'élo exa monde internet ya matière. Bon, ouais, ça juste conseil moi qu'on a fungoli parce que ne makamango ezo sous propreté. Hein? Alors, et ça li que non 2 minutes ba yambi souci na plateau mususu lelo ba poser question ba biloko wana kaka ya makamango ya journaliste oyo ayaki ko lancer message 2 minutes na ngambu na ekuta lobi que non ayebi ndeko moi cité ayebi ete bande que nous devons être vrais. Tout loba vraiment tozala sincère tozala nani toloba lokuta te tobuka pe lokuta te biso batu o totalaka pe batu mususu toza bazoba te ou encore bino pe batu o bolandaka biso boza pe bazoba te biso nyonso toyebi kaka na makambo o ya liwa ya jani après ndeko mwasi kokende pa la brine rapport nini o la brine apesaki mpo na 2 minutes ya bimi mpo na koya koatake 2 minutes. Oh, soit disant que nous avons un avion et tout ma propos à l'annonce. Alors baby ça nous image ya Fachi parce que lorsque bino boza na besoin mboke bonga soit disant ba diaspora soit disant journaliste politique bino boza na besoin na mboke bonga na ebité est-ce que 2 minutes pour amata avion te na njili wana ayibaki na Congo asalaki mbeba na Congo ou comme eloko nini asalaki po yo lelisa kaka singa na aéroport na njili bokangilanga mutu wana bozomona te ke non na bino bozomi benga soki ke non mama ya Fachi soki nini bino pende bozo bebisa mboka. Non ça nanga analyse ka normal hein non ça analyse normale parce que il faut tozongisa bato lorsque yo le bien ko matana njili te il faut que ne ko matana na braza si qu'on a njili wana tango ba okende ko kanga soki yo ko lelisa singa ba okanga ye na bit na ni na raison nini ba okangela ye bo mona te ke no bino pe bozo sunga pe ka Fachi yango te bino pe bozo sunga pe Fachi wana te na njili wana tango bengi aleka te ok bakangi ye raison nini réseau exact parce que mutu moko boye na poto abengaki parce que 2 minutes alobi très bien que non a ebioté ce que oza na ba compte à rendre na moi je ne pense pas que non oza ba compte à rendre na 2 minutes parce que biso nyonso toyebi ezaka après ko ute pas la brine ndo yaki na makambo 2 minutes bande ko bo aimer vidéo bo partager aimer la vidéo s'il vous plaît bo partager et ça biso bien alors et ça dit que non 2 minutes na minute oyo alobi que non a la témoin naïe. Je crois titre nanga alobi très bien que non meta bijou meta ya alobi que non a bangelo ko monter wana eza Paris to yo kayepe asali sortie médiatique naïe ayepe koloba lisusu bijou meta aye susu pe koloba bandeko ce qui n'est pas bien hein ce qui n'est pas bien na yo te Paris yango ezala nini eza Jobour hein Paris à Djobou. Boyoka. Il fait tellement beau à Paris dans ce Kabakas. Bolanda. Vous savez, hein, c'est la seule communauté, la communauté congolaise. Communauté Oyo, ceux qui ont basu parole. Il est très eu parole, mais ils zengi basu maloba. Bandeko. Vous senti vraiment que la solidarité qui zengissien. Siko bandeko to sololana nou bien. Solidarité qui zengissien. Siko na lobby boye. Tangu yo outi pas la brine. Oye, je ne pense pas que nous avons un problème na 2 minutes. Mais il faut qu'ils zengissien. To ya to faire voir batu to expliquer batu likambo ezani ou encore tant yo zo ya na likambo ya nani ya 2 minutes. Yebisa biso 2 minutes a sali yo nini parce que yo bimaki olobi eloko mon côté. Sikoloko batu ba bimi ba ekoloba. Trouver en gauche drôle. Okobenga batu ba kizengisien par rapport à quoi? Et si longtemps que lorsque yo zolo bakeno akomata na njilité, c'est-à-dire que non, ozana ba collaboration, ozana batu na njili wana ya koloba keno, olesela bango singa bakanga nani 2 minutes. Siko yo mutu wana ozama yele. Yo mutu wana oza soki peswa disant soki ndeko ya Fachi, o politique, osalaka politique, o Fachi soki tata mwasi soki nani ya Fachi, soki mama ya Fachi. Ozoma te keno bozo sunga pe communauté te, bozo sunga pe Fachi te. Donc, bozo linga kobimisa image wana ya 20 ans Kabila Salatin. Sikotango kofinga batu bakizengisien, biso tu awawa tozo tala kaka na misu. Mais il faut savoir aussi lorsque bozo finga batu bozo sala ba makambo susu, bazo ba pe bazate.
Yebisa peut-être batu 2 minutes à salinga boy, 2 minutes à salinga boy, 2 minutes à iba kingambongo, 2 minutes à salinga boy. Ndeto yeba point. Ndeto yeba point. Bande ko bolanda. La solidarité qui s'engisienne. Vous imaginez le zoba na ba illettré bazuma loba. Bazo linga ba finga muto mayele. Bazo linga ba finga. Siko ngana lobi muto mayele, toi tu t'appelles lobi muto mayele. Tobo ite ya oza muto mayele. Mais pesa biso nani raison. C'est quoi le problème na 2 minutes? 2 minutes à sali yo nini. Parce que biso nyonso toyebi avant que de pas la brine, toyoka ki osala ki yango makelele ke nozo ki pas la brine. Ko uta na we pas la brine, oyaki na ba makelele belé akoloba oh boye. Eh boye, soki o meki ba comédien bino. Tala niveau yo mto mayele. Outi na makambo politique o bambani pas et pas ba comédien. Outi na ba niveau ba politique kuna. O bambani oya ko sala rando na ba comédien. Est-ce que zo sonné? Mutu moko aza exemple bazo linga ba finga leader d'opinion mais au mona ba massa na bango ba kizengi bazoba ba illettré ba bourrique basangani bazo défendre kizengi na bango mususu non mais bandeko siko bozo landa bandeko delika mango na zoloba est-ce que Congo ko bongaka le problème ane que non Fachi aza na besoin mboke bonga maintenant entourage banani o baza pembeni ya Fachi banani baza pembeni ya Fachi. C'est pas possible. Les communautés moko maudite, la communauté moko vraiment anormale. La communauté mususu. Tout le monde a raté. À part communauté, il y a ba zoba, il y a ba bourrique, il y a ba illettré. Donc voilà. Hein, j'ai dit, je vous remercie quoi. Oh mère béton. Maya moto tumbagela mbate diyo. Mwana. Oh potot. Oh Paris. Oh bisous meta maman Fati Béton. Moulakisi. Subola la di. Bandeko, je crois Bolandi, beau aimer, beau partager. À où tu peux répondre 2 minutes, il n'y a pas même 20 minutes. Donc 3 à 4 minutes, il y a une vidéo na ye oyo. Non, pourquoi pas tout ça la analyse. Na sali analyse na nga bandeko. Olanda na casquette na ye ou encore na image na ye oyo. Soit disant, na journaliste, il y a politique, maman Fachi et tout. Est-ce que y a bamba na ndenge ya bamba ni wana? Mais c'est plus mieux tant qu'on benga bato bakizengi. Totuni peut-être ne quoi babiso ba mususu totuni. 2 minutes à salio nini parce que biso tozo reconnaître que non une fois que tchaki makolono et pas la brine na 2 minutes ba yo kana raté au pied mbo aboyi pona nini parce que 2 minutes abandaki vraiment il était parmi bato ba na penza ko bimisa mutu ya koloba la brine azama be vie tika et c'est fait-il que na ba ko solo laté. Alors, comment est-ce que biso tokozanga koloba ke non c'est du fait que no yo kenaki kuna peut-être la brine a pesi au rapport à 2 minutes na ndenge moko soki ya ndenge nini yo bimi oyekolata 2 minutes. Ya onga nazo tuna lorsque bozo ici c'est Paris za ndeni. Bon, Paris za kwa Jobour Batie na batumbeli pamba. Communauté congolaise, communauté moko ya soni. Otangaka te. À quoi bon siko ya koyebisa bato bakende classe na Congo? Po bato ngo ba mi bengi ba journaliste ba mi bengi ba tanga ba obambana na ba na ba niveau aboy. Bandeko boye me bo partager. Je crois na che audio wana boyo kindenge la dame à répondre. A bengi bato bakizengi. Mwana moro boye. Bino moko boyo kiango awa, boyo kiango. Alors, ça fait très mal. Moutozo la kazoba ici, c'est Paris. Dio, Okozoka. Oyo mère béton. Ya le bi, yo Okozoka. Oyo mère béton. Maintenant, yebisangai, mère béton. Ozalaka, Osefofilaka et pas Fachi. Est-ce qu'on se rendre compte à image na yo? C'est juste une question na zotuna. Hein? C'est juste une question. Et ça qui peut bien oebisa biso 2 minutes à salio nini.
Congolais, pardon. Bandeko bo aimé bo partager. Na ngambu ya 2 minutes. 2 minutes ya lobby. Tango zo zonga. Semaine prochaine, quand semaine où je crois, a zonga déjà. Au plus tard jeudi parce que dossier on est zalaka déjà. Dossier apporta déjà plainte dossier zalaka. Donc a ok suko fongola dossier. Ba tuni 2 minutes ba lobi non moi ezate bo solo la ka bo silisa. 2 minutes ba nga na za na ye problème te. Na ye biete mais ya sunginga bilobela na ye asunginga na ye koyeba mutu oyo asalanga mabe oyo alinga kolongolanga na sa moyi oyo. Au moins te que non. Et ça passe hein bandeko. Et ça vraiment passe. Président Mimi dosé ko. Dosé na ba life. Hein? Na moni pas Franck Temaï, na moni pas nani, na moni pas na la voix du peuple. Ah, bandeko. Ah, ma comédien. Bon dosé ko. Et ça bino bien. Président Mimi, dosé. Et sa propreté. Pour les qui déjà a 2 chaînes, c'est bon. Bandeko bo aimer vidéo pour partager. N'enga juste na partager na bino. Ya koloba keno bijou metazongi susu pour nous répondre 2 minutes depuis sortie médiatique à 2 minutes ezaki hier. Et lelo aiko répondre ya koloba keno akozoki sakaka ye. Tozo ebate akozokise par rapport à quoi 2 minutes à saliye nini tozo ebate nga na bino yango il faut to sala ba émission to belela. S'il faut koloba keno mama tika beblo kwa nozo sala parce que olata déjà casquette ya koloba keno o fachi boy. O bambani boy trop bandeni. Bandeko ça passe hein. Et ça passe parce que 2 minutes à lancer message donc je suis père de la famille. Nazala moi si na bana babilo kwa zolo bawana eza yango te. Alors nangamba ya 2 minutes yé pas lobi que non akomema ye likolo. O kota kaneli muninga o pe kota kaneli muninga. Siko 2 minutes alobi akoti kango te fois kende nango musika parce que bato misusu ba yé kola comment ko sala ka ba sortie médiatique. Vous comprendre makambango? Yango moni na lança qui message dès le début dans le billet. Ba artiste comédien à diaspora. Bosi bo salima donc bo la kisi bolingo na bino, bo kundi déjà Jani, il est déjà parti. Bo tourner page. Bo lingate bo tele makane loko moko aneza e ko allons dire blocage moko. Alors bo tourner page. Bosi bo kundi so bo kanga ba bisaka na moni déjà en sa zonga kinae. Lelo na mona ki na live. Bozonga na bino, l'essentiel a été fait. L'essentiel a été fait vraiment. Bon, ça la sortie médiatique, ya, bon, paie sa message, tant qu'artiste, et ça bien. Bon, bande qu'on a évité ce qui n'a lobby ma bé, c'est juste. Le président Mimi na moni déjà na troisième plateau. C'est na 6 ans, qui est na 3e plateau. Au bayambi na bakini, parce que y a zana on a kini. En se nda zonga kinae. Mutuboye banite obimika from nowhere. Poka ka uta ki pa la brine. La brine so ki ayebisa ki yo nini. Erreur nanu ya osala ki ya koloba keno otanga ki nanu kombo ya mutu. O peut-être ça pena mwasi ni na kati ya ndako. Soit disant ozo ya kofinga batu bazanga mayele. Yo za na mayele ebele otanga. Le fait otanga ki kombo ya mutu. Aza peut-être pour Nathalie il est âgé. Aza na mwasi ni peut-être na bana na kati ya ndako. Yo mutu amayele omoni te keno esposa ki via batu. Ah. Hey. Voilà bandeko, bo aimer bo partager, ba bon début à semaine. Ba bon début à semaine à balandinyo so ya BBC, ezanga bino BBC bo partager, bo aimer et ça toujours biso bien, maman Sloé qui a là. Ba bonjour na yo, na bossa un coup de so mbote. Voilà.
na komi ko chité nanga dans un sous na minute et belé na tika juste na 2 minutes. Alors c'est au moins ça bandeko bijou met tapé na ngambu na ye aza toujours aye sous ko répondre 2 minutes ya koloba keno akozoka donc ya akozokisa kaka 2 minutes. Voilà, tokutani, bisous, bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na bana na biso.